patinetego oyo patiego moindo ajana patiego akakondima patinetego oyo patiego Tokyo peki kolobango Ebatinie Nabatango batiatre Nefego Yodela kakaego Balandi émission Bayindo Totelema Nena ngonga o peut-être di bozo milisi so ebele Natina ete kozela émission na bino chaque vendredi na ngonga ya 11h Nena bino bandeko balandi émission Bayindo Totelema kolandela bapel otozwaki à travers le monde na maye oyo mokonza bangunza nyonso mfumukusu ke mzala pana na ngola azali koloba nde bosengaki tozongisa ye ameka kososolisa biso kolandela maye ozotambola na kati ya mboka Kongo pamba te toyebi mboka Kongo ezali mboka oyo fumuki mbango amonelaki pasi oyo asakrifiaki bomoi na ye mpona koluka bolamu ya bakongole to mpe ya bayindo kasi fumuki mbango lokola amonaki pasi akokaki te kotika maye oyo ekokotisa bayindo na pasi kasi lelo oyo toali komona na kati ya mboka na biso ezali penza kosala pasi pe mawa yango tobi tobenga mokonza bangunza nyonso na kati ya région africaine ye akwa kotalisa biso nini esengeli biso bakongole to koyebana nde tozala bango awa na kati ya plateau na biso fumukusu mbote na biso mbote mingi ndeko tambi elongo pe bongo na bandeko balandi baso na bisika biye bozwami fumukusu Kongo mboka ya fumuki mbangu oyo yamonela pasi oyo asala 30 ans na kati ya prison na tina ete koluka bolamu ya bayiba fani na kati ya mabele oyo fumuki pe asala prophétie na ye na kati ya prophétie asala lobela makama premier président deuxième troisième quatrième kasi na quatrième lelo tozomona président Kabila fumukusu na époque ya président Kabila vie ya bakongole ekomi très difficile neto ali kosolola boye bato nyonso bazona so kati ya bandako déjà babia solo bina ndeko tambi tuna penza fumukusu mutuna wana ekolo ya fufu oyo lobe uti koleka ezalaki na ba 1000 francs lelo ekomi ba 2000 fumukusu ngi toyeba est-ce que vraiment président Kabila azali vraiment quatrième président oyo fumuki mbangu na kati ya prophétie na ya lobelaki pona pamba te na kati ya prophétie atangaki kombo te mais alobaki kaka ba détail ndenge ya kozalela bino lokola bozali bakitani ya fumuki mbangu mokobi mosala ya fumuki mbangu ya 1921 tolingi toyeba est-ce que président Kabila azali pena président oyo fumuki mbangu alakaka pona biso bayindo na eleko oyo matondo mingi biso tokomeka nanu ya mboto ya na totuna motuna otuni bongo pona nzala oyo bato bazoyoka to pasi eza makasi na kati ya mboka pasi eza makasi ya makasi matondo mingi tokoliki ya soki eza mpona pasi eza makasi pasi oyo ekota biso makasi depuis mondele ya awa pamba te ebele bazokanisa pasi nde eza makasi lelo mene eleko ya Mobutu lelo oyo na kati ya pasi oyo bato bazoyoka lelo kende na wenze biloko ezali na ane 77 suka 76 tokota 77 mabota ebele na Kinshasa oyo bazolanda ngai lelo bazolalela loso kaka ya pamba omoni avant kokota ya président Kabila ebele na bandako na bango bazolalela bazwi bapoussière ya makayabo bakangi na liboke na sachet plastique batie mai bazindisi yango na kati ya matembele batoboli yango madisu mwa mai wana ebima epesa solo na nini ya matembele bibembe na Kinshasa oyo bazala kokumbela yango na bapusu bao nyonso bayibi cimetière ya Sayo bibembe bakumbela yango na pusu oyo bibembe na bakunda na cimetière ya Kasavubu wana ozwi meme na cimetière ya Kabinda esika RTNC ezali bakumba bibembe na mutu donc pasi ya bayindo ezali depuis mundela ya awa bato batole bandako na bango awa na Kinshasa bazokoka kosomba tol te me bake kosomba di moins bafi bapasoli bafi batandi yango boye bafongoli nde batole bazali kosomba même pas mabaya oyebi histoire ya wenza bayaka ça peut être boyebaka te wenze ya bayaka ezali wenze esika bayaka bazalaki kotekisa banzete na makala oyo bazalaki kobimisa kuna na ngambo ya Sinaluko na bumbu oyo okoma nsima sangolo za ntina kote ya makala yango boyoki eteni wana bapesi kombo makala
pe sanatorium de Makala, prison de Makala, po eteni wana nyonso ezalaki eteni bakakobimisela Makala. Donc soki ka mpona likambo ya pasi, donc bolongola nano mutu ete pasi eye mpona président Kabila. Siko likambo ya bilaka tozoya te bao batangaka Bible batangaka ke Yesu akokoma roi na Israel. Yango wana elaka bapesaka Marie ke mwana kobota akokoma roi likolo ya Israel. Mais Yesu atikala ekokoma roi te na Israel. Siko motuna po akomaka roi na Israel te. Azalaki na bilaka to azalaki na bilaka te. Omoni nde bongo tozo président Kabila aza na kati ya bilaka po aza na kati ya baprofesi ya mfumu Kimbangu. Kasi eloko oyoyo ezoboma mboka na biso pe ezoboma bayindo ezani. Nakoki napesa ndakisa bongo yambo na limbola eteni oyo tolingi tolimbola. Président ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire aye awawa liboso ya parlementaire congolais, toute tendance confondue, donc na opposition na pouvoir, donc na majorité. Ayebisi bango Afrique ezozela bino. Donc tant bazolobela na ba représentant ya peuple, donc elingi lobaki Afrique ezozela Congo, azozela peuple congolais. Pona développement na ye, pona émancipation na ye, pe pona indépendance totale na ye. Aouti Côte d'Ivoire alobi bino nyonso bolanda ye menda tuni mutuna. Soki ba parlementaire na biso bazalaki conscient mokolo nini batena séance moko pona ko traiter sujet wana, parce qu'à partir ya sujet wana ezali annonce ba ko bisa bino ke bozali ba n'importe quel peuple te, bozali peuple ya bilaka et bozana période ya bilaka parce que bozana président ya bilaka. D'où il faut botika ko yinana na bino parce que Afrique azozela Congo uni et non Congo divisé. Afrique ezozela Congolais conscient et non Congolais inconscient. Afrique azozela Congolais libre et non Congolais esclave. Azakozela Afrique ezozela Congolais leader et non Congolais subordonné. Mais lisusu lokola parlementaire na biso, ba représentant, ba député na biso, soki bazwaka mokolo moko bavanda baloba bon président ya assemblée ya Côte d'Ivoire zongela nano bozozelela biso bango bapesi ndimbola parce que Afrique eza na forme Afrique ya France fa non eza na forme ya revolver o gâchette nango eza na Congo. Est-ce que tolingaki to continuer ko vivre likambo ya komona ke non opposition na pouvoir de na majorité bazobenda na bazoswana bazofingana elingaki kozala te parce que Afrique azozelela nini epai modèle Congo faut ezala modèle. Mais est-ce que Congo a présenté en Afrique eza modèle? Et ça faux modèle. Et ça vrai modèle à suivre. Et ça faux modèle. Parce que ce qu'on a dit ba Congolais bo bando finga na bino boko banda ko yinana. Alors que Congo est un pays prophétique parce que bimisi prophète oyo azali mobiki si ya bayindo pe mobiki si ya mokili mobeba. Yango moni esika pasi ezali di pamba te bandeko oyo eloko ezosala bango pasi. Ba Congolais bayebi te epai nini bauti. Pona nini bayebi te epai bauti? Parce que na bekole esika bake kotanga batangisi bango te Afrique ya solo. Ba Congolais baza lokola bato oyo bazwaki bango esika moko bakangi bango miso. Bongo bakena bango bakomi esika moko bafongoli bango miso. Siko batelemika bo bayebi te bauti wapi bakomi wapi po bakende pe wapi. Nde eloko ezonyokola Congo oyo bato bazomona. Est-ce que bilaka ngo ezali? Mais soki boyebaki na chronologie ya évolution ya mokili ndenge tozali ne siko tozali na période oyo bakongole mbele bakoyinana te. Osomona
parce que makambo malekaki na 2011 bao balanda biso banda na ntango ya kala tolobaki biso na bamindele contrat final ezali na 2011 bomoni bino moko esalameli na président Kabila na période na ye aprêté serment, deux serments. Premier serment na cour constitutionnelle, deuxième serment na cour ancestrale elingi elobake tokomi na ntango na biso nani apretaki attention nango nani aprofitaki nango. Et kaka na mokolo yango azoprêter serment, aucun président parmi baimpérialistes sauf les révolutionnaires Mugabe mutazalaki. Est-ce que vous comprenez que il y a solo tokomi na ntango to exercer pouvoir na biso bayindo? Et na même 2011 yango baye kokota na processus ya réhabilitation ya Mfumu Kimbangu. Or tant bakotaki na processus wana soki vraiment bandeko ya église kimbangiste y compris l'État, donc tout le monde ceux qui va comprendre que nini yango wana réhabilitation ya Mfumu Kimbangu ekokumba biso na wapi elingaki ekumba biso na contentieux Europe Afrique esika oyo biso bayindo tolingaki to comprendre que donc l'Europe nous doit parce que tant que tokota Europe a réhabilité Mfumu Kimbangu to bandeli par la Belgique ako réhabilité nanu mwasi na ye akosenga badommage et intérêt donc bavocat oyo baza na kota famille ya mamwilu banga basenga badommage et intérêt bana mpe bana Mfumu Kimbangu donc na bakoko na ye siko toye na ye moko Mfumu Kimbangu Congo oyo Mfumu Kimbangu ayelaki elingaki mpe esenga badeyi donc dommage et intérêt mpe bongo tokei Afrique noire. Et na lolenge oyo mindele bakomisi biso na lolenge bakomisa biso. Donc il faut pas dédommager biso, il faut tangela bango makambo nyonso ya mabe basalaki. Alors mindele ba éviter yango balambi yango lokola bayebaki ke bozokende na ba processus on ne faut pas tripler bino. D'autant que bozomona na 2007 mindele bayeba sengi awa pardon baye na centenaire tango biso tozolobake pasteur Ngalasi ya solo zwana mbongo wana ozwi mais makambo réhabilitation ya bayindo to pardon ezotala bino te parce que aucun martyr na religion chrétienne akufi mpona bolamu mboko ya zati ba martyr nyonso baza na colonial la majorité ba chrétien non babu yoka soki mutu abundeli boyindo aza lisusu chrétien te chrétien abundelaka boyindo te chrétien abundelaka mboka te olimisi Mfumu bandeko balande miso bayindo to telema toyebi ke na ngonga oyo mpenza bozwa mipenza ebele na tina kolanda biso nde numéro ya bapele to mpe ya batesto bobanda kokomela biso tokotanga yango mituna nyonso tokotuna yango mpe mokonzi ya bangunza nyonso na 099 99 36 611 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 boko bakokoma pe kobenga tokoposer bituna nyonso bokotuna biso epa ya mokonzi ya bangunza nyonso Fumukusu bozalaki esika bolobi ke chrétien nyonso akokaki te oyo nyonso abundeli kiboyindo asali susu chrétien te mais n'importe colonial tout le monde le 4 janvier la majorité bazalaki bandeko église catholique le 4 janvier na yebisi bongo ke bazalaki bandeko église catholique peuple awutaki na bale to abako est-ce que abako na esprit ya indépendance ezalaki abako colonial ou bien abako ezalaki abako pro Mfumu Kimbangu esengeli boyeba makambo omoni eloko ezosala bato pasi na religion étrangère mutu aza koespere akokende ne lola ata ozwi bomengo na ye nyonso akoloba ne eloko te mais na religion authentique na religion africaine nde esika revendication ya droit nde ezali. Donc soki mutu akomi kaka na tendance ya koreklame droit na ye pe a comprendre ke nazali moyindo atikali lisusu na religion wana te soki bolandi malamu tango ndeko kya mwanga na mateta ayembaka nzembo nakomitunaka mpona preuve yango wana bakatoliki baexcommunie ye na nzembo kaka ne kaka mituni kaka mituna baexcommunie ye. Mobutu a proclamé recours à l'authenticité. Bah excommunié qui est, ça peut être boye bakate que Mobutu pas ala qui excommunié l'église catholique
azongaka komela communion ntango basali programme ke pape aya awa wana 80 ye fois mibale la mama Bobila dawa alors amela lisusu communion mosusu mpe trahison ya président Mobutu yango wana shit na ye mpe aux affaires ndenge na mboka eke kobeba donc omoni lelo boluka nanu boconsulter histoire bocomprendre même mayema azoleka lelo ezali kaka répétition ya mayema azalaka na 60 na 65 ezalaki kaka boye kaka bongo soki babloke si donc bango baza deya na baprogramme na bango leur baécarte premier gouvernement oyo ezalaki ici ya indépendance batie bato na bango bahypothèque indépendance Mobutu akoti ntango Mobutu akoti avandi na bacommissaires généraux donc continuité ya baza na bango na posa bonsomi te ntango Mobutu alingi asala révolution na ye na makambo etali recours à l'authenticité entouré na baprofesseur ya université baoyoyo notion ya indépendance eza na bango te mais notion eza na bango ya kolia na komela omoni Mzee Kabila ye awa wana esprit ya révolution sima ya koboma ye basali nini si balongoli kaka ba M17 nyonso bayaki na ye baécarte bango donc il faut que comprendre makambo te otolobaka butu moi ke soki tozonyokoma awa ezali pasi na biso ezowuta libanda yango ezosenga bacongolais baconsulter histoire na bango baconsulter bomoto na bango bobandi ntango tozoloba na bapapa Kengo papa Tshisekedi bapapa Boboliko bakulutu wana nyonso ke bovandisa bagene po ete bosolola na bango réalité ya mboka oyo pamba te jeunesse na biso ezotikala nzoka soki jeunesse oyo toinvestir na kati na bango te tolakisi bango bosolo te bakokontinue kozala basokoli basani ya bamindele bakokontinue kozala bisakanelo ya bamindele omoni mais souci munene ezali tobimisa bagene oyo na libulu na poche o mundele akotisaki biso de façon ke bana ya mindele bakutana na bana oyo ya biso donc elingi lobake jeunesse na biso ntango ekokutana na jeunesse ya bamindele donc bango nde bazoprépare héritage na bango biso mpe tozoprépare ya biso eboya biso ntango bakotelema na ngonga na bango bazali maître ya situation maître ya bavoir na bango donc elingi koloba mabele ya Afrique il faut ezala bakolo nango baafricain ndenge mabele ya Europe bakolo nango eza baeuropéen donc ntango ozoya na Afrique ozoya te mpo domine mais faut oya mpona konégocier na bana na biso ozomona tobanzi olingi mpenza bayindo bakota mpenza lisusu na kibowumbu ya mindele te fumukusu à chaque fois bandeko balandi bocontinue kobenga mpe kokomela biso numéro ya batesto to mpe bapele ezali 099 936 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 fumukusu à chaque fois bopande ko le tosene ne pas battre monsieur belé besoin ko interpeller bandeko église catholique mais to moni pe balanda kabino pe ba comité na esika pe bayoki pe bino ba bandi pe démarche wana bazo sala makasi bakutsa papa Etienne Tshisekedi na président Kabila pe bandeko pe MLC bandimaki pamba te bali ko kende to ba deuxième lokola deuxième accord balingo ko signer ozomona te ke bino ne bo reprochera bango bazana ba religieux ba paya religion ezali konyokola biso ba yino sengi to bima mais nzambe azosala na bango ake kosala na église catholique po kimia na kati ya mboka Kongo ezonga bino na religion africaine boyambele ke ngopenza ndenge ni tabo moni bandeko ya senko bayoki no kotutsa président Kabila na papa Etienne Tshisekedi mais nakoki koyebisa bino boye yambo nano ezalaki eloko eza important ezalaki ya kokuta na bango mibale kaka président Kabila na papa Etienne na papa Tshisekedi wa Mulumba ou bien papa Tshisekedi na ba groupe na bango ya bakulutu wana balakisa na bilenge eloko basengeli kosala eza na biloko ebele ezoleka eza na bato ebele balobi non président Kabila akomi na fin mandat eza ndenge wana il faut kaka akende mosusu alobi le 19 mosusu azongisi respect ya constitution boloba te biloko lokola bana mike me boloba biloko lokola bakulutu mikolo po nsima ya président Kabila vie ezokontinue mpona bakongolais
nsima ya liwa ya bakulutu vie ekokontinue mpona bacongolais mpe mpona baafricain en général. Mais soki boyebi kojoue rôle na bino te ezali pasi. Église catholique soki lelo bake bavandisi bandeko lokola ndenge bavandisi wana tokobetela bango maboko mpo toloba na bango boyeke parce que baza bandimi na bino ebongi mpe malamu boteya bango ke makila ya bana Congo ekoki te ekontinuaka kosopana ntango nyonso. Mais nyonso bokosala ezala mpona intere ya Congo bakongolais bayindo kasi ezala mpona intere ya bamindele te. Mpona nini bakongolais mpo bavanda esika moko ifo na kati ya sale ifo tomona nanu nonce apostolique azali mpo azwi mitindo epai ya pape oyo ezomonisa lokola te bakongolais bakokoka te kovanda entre bango. Mais sikoyo bake kovanda kuna basengaki médiation ya libanda lelo bakomi na médiation ya biso na biso. Sikoyo bato bakosala médiation eza bana bakatholike mpona bandimi na bango yango wana tokosenga na bango eza malamu lokola bazosala médiation entre bandimi na bango mpo emonani poleleke bandimi yango bango nde bato babebisaka mboka moni yango seke ndenge bateyelaka bango na ndenge batangiselaka bango ezalaka mabe yango na situation na mboka oyo lelo ekomi teno situation ekomi difficile mpo soki baformaki bango très bien mpona amour ya mboka na bango balingaka mboka na bango tokozala na situation oyo ti ntango basalaka mandat 5 ans renouvelable une fois batenaki compte ya réalité ya mboka na biso ti ntango babimisaka baguerre lokola bamitikaka kaka bakomandaka bango na libanda na libanda na libanda nde lelo tokobanda kovivre batraumatisme. Alors omoni susi ya mondele ezalaka lere nyonso il faut bodétruire mboka na bino bobandela bodétruire mboka na bino bobandela mpo makambo etambolaka te bango balelaka awa. Donc mpona biso lokwa tolobaki na bandeko ya église catholique ke bokutanisa les deux camps. Les deux camps, ceux qui vont vendre ici, va comprendre que tout même peuple n'a pas d'élection, alternance et le Kamalam, qui m'a éco-Kakozala. Mais ceux qui est baby, église catholique, à cause de la responsable, il y a union ce baby. Bandimi baza ya ye pe mutasimbe médiation. Omoni, lokola bandimi wana baza ya ye pe mutasimbe médiation, c'est que ceux qui n'ont pas ça ne va pas. Ye nano père spirituel na bango mutazali nano na base bongo sima nango ye bandimi na ye. Mais peuple congolais azozela désordre te, peuple congolais azozela makanisi ya malamu ndenge nini bango bako vivre bomoto. Non seulement basuka na kolia na komela, mais bazala na makoki ozomona. Donc jeunesse na biso oyo ezara posa lisusu ya pauvreté te. Bazana posa bazala ba riche parce que mabele na bango ezali riche. Alors il faut créer un mécanisme oyo ba jeune wana ba kokotela na richesse. Il faut tozala na ba banque na biso awawa, il faut tozala na ba multinationaux na biso, il faut tozala na ba bailleurs de fonds na biso. Donc il faut investir na jeunesse. Alors pour investir na jeunesse, il faut rééduquer jeunesse, il faut changer système éducatif, il faut topper sa jeunesse na biso ya sika, il faut tolongola jeunesse na biso na milangwa, tolongola bango na ba désordre, tolongola bango na bidulela, tolongola bango na ba prestige, tokotisa jeunesse na biso na musala, na nosto, na molimo ya kokela. Osomona. Alors il faut jeunesse na biso ezala éclairer que non ndenge bazalaka wana bazalaka piégé parce que depuis époque coloniale, tala makambo ezalaka, ti ndenge bozalaka wana bozo pakola ba produit, bozo tela ba perruque. Bandeko balandi émission ba indo totele maboko ba penza numéro ya bappel les ali 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 fumukusu tomoni bomemeli biso mukanda oyo mukanda oyo ezali code noir bamindele bato basala ngo pona bayindo tanga kakawa mabongisi babongisaki bongo sima nango moyindo sika azali ayebaka ata oyo ezoleka eleki na union africaine na cité ya union africaine même ezoleka na senko
kuna na nini na centre interdiocésain, même situation tozovivre na kati ya mboka ezali di na nini. Bandeko balandi tozotangela bino mai oyo Fumukusu amemeli biso awawa bakomi boye l'endoctrinement des noirs pour qu'ils réapprovisionnement en soumission, il s'auto-rénérera en esclaves. Voilà. Pendant de certaines années, peut-être même pendant des milliards d'années, en les utilisant les uns les autres. Ok. Donc il faut continuer à reproduire l'esclavagisme entre bango. Parce que dans l'introduction, il plan d'action. Donc dans plan d'action, le plan d'action comprend 9 points qui vous conduisent inévitablement à l'endoctrinement des Noirs pour qu'ils s'auto-réapprovisionnent en soumission et pour qu'ils s'auto-régénèrent en esclaves. Ce qui veut dire, bango wana, bako banda ko bota kaka basandoctriner entre bango do bakotisi kaka molimo epai na bango ya bowumbu do ya soumission pe de génération en génération do baza ko se régénérer na bowumbu. Alors pendant des centaines et des centaines d'années, pour être même pendant, peut-être même pendant des milliers d'années, en les utilisant les uns contre les autres. Nana za hotel ya mayo Fumukusu. Mindele. Ndenge bakosala biso bayini. Donc ozo reproduire esclavagisme na mutu ya mwindu. Ndenge ozo tangisela ye, ndenge ozo lakisela ye. Donc de génération en génération, bazola kisakaka nini soumission na mundele. Alors na premier point pour bako kisama kambwana ezandenge nini? Premier point, inculquer aux noirs le complexe d'infériorité vis-à-vis des blancs. Donc il faut mutu mwinda mimona kaka ke azana se ya mundele. D. Inculquer aux noirs que le blanc est supérieur aux noirs. Oui, inculquer aux Noirs que la méfiance est plus importante que la confiance. Donc, Noir à cause de la confiance. 4. Inculquer aux Noirs que l'envie est moteur plus puissant que l'admiration. Ce qui veut dire, pour ça, il y a cause de eza makasi mingi nesika ya kolula eloko ya kosepela na eloko totoloba na mokuse kolula nde elekela bango mingi nesika ya kosepela. 5. Monter les noirs à peau plus foncée contre les noirs à peau plus claire et vice versa. Donc bon baza na teint clair bayi na kabo bayinda tala kuna bozali lokwa makala ali bango bakozongisela bino mindele madesu. Donc bobandi ko yina na entre bino mwindu ya makala na mwindu ya mundele madesu. Moni. 6. Monter les femmes contre les hommes et vice versa. Basi il faut bazala bateti envers mibali et mibali pe lolenge moko. 8. Faire en sorte 7, parce qu'on attend 6. 7. Monter les noirs dotés d'une conscience critique contre les autres noirs soumis et vice-versa. Les intellectuels contre les illettrés et vice-versa. 8. Faire en sorte que les domestiques blancs se méfient de tous les noirs. Donc, baboyi ya mindele, bayi na kabayindo. Eza pasi na mawa. Bon. 9. Faire en sorte que les esclaves ne fassent absolument confiance qu'à leur maître, qu'il leur soit totalement dépendant et complètement soumis. Donc, mutu mwindu famona kakaka ke sans mundele vie.
il faut kaka bazalaka do botosi kaka a communauté internationale elobi boyoki te bafrançais ndenge balobi o wana bareproduisa kango ntina lelo. Donc nyonso tozomona eza bamabongisi mabongisi babongisa yango wana batangisaka na baekole yango nomoni na baekole bazofinga boyindo yango omoni na baeglize na bango bazofinga boyindo do bazoyinisa mutu mwindu moyindo bazolakisa oki mundele bazotinda baproduit cosmétique awawa otelaka tout ça baproduit éclaircissant otelaka opakola baproduit osala basuki banini lokola bango tout ça mpona kokitisa esprit na yo mutu mwindu omonana lokola yo oza mutu te ozomona yango komona meme mwasi ministre ya mboka okotala ye suki awuti salon okotuna ye ozorepresente Europe awa na Afrique ou bien ozorepresente Afrique okomona ye mwasi député alobi aza représentant ya peuple mais okotala ye suki okotala ye choko voilà. Donc tout ça, c'est bien préparé. Donc à ce moment-là, pas mon na kitoko, il faut atteindre. Pas mon na kitoko, pas mon na zamutamayele, même il faut aller à ta cravate. Il faut ça là. Donc tout ça, c'est un biloko oyo mundele a préparé yango à partir ya école. Ndelo lengi wana bozomona ke tozo nyoko ma parce que même ndenge bavandi wana na centre interdiocésain wana mindele wana ka mibale représentant ya pape na moko na monaki wana landi baza supérieur ya batu nyonso bavandi wana. Est-ce que bozo mona ngo normal soki ezalaki réunion na bango biso pe ba noir tonga tokende kokota ndenge wana mpona nini faut souffrir na complexe ya infériorité siège uti kuna zela nini uti kuna siège ya église catholique esa na fatika bande ko balandi bo continuer ko benga pe ko komela biso na 099 99 36 611 0 bolimi sifumukusu 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 bo continuer ko komela biso mituna mingi tozo tuna mfumukusu zo kutana nzela ba testo na bino matondo yango tozo limbolela bino pona nini faut to continuer na complexe ya infériorité egi ndenge wana yo za ministre ya biso oza politicien congolais tu ozoleka na télévision un politicien congolais akoki à défendre mboka Congo alobi bolandi ndenge France alobi boyoki mitindo France azopesa siko yozanga. Est-ce que yo potinda ka mitindo na France? Mais c'est ridicule. Osomona donc eza biloko yo eswaka obimi na cité osomona ba indo peuple congolais azolo ba boyoki ba américain ndenge balobi balingi baya écoute basali boye siko mboko ezaka ba américain faut être parce que vous continuez à régénérer l'esclavagisme. Parce que ceux qui voyaient que Baïbabundela qui indépendance, c'est qui va Congolais 4 janvier 59, pour Congo est comme libre. Pour Bano Yabiso Bazotanga na université, tant que comme na période de recherche, il faut beaucoup de sabango librement dans la zone minière. Pour être bako kota na bozindo, ya koyeba kozoba minéraux pe ko transformer yango. Bozongi sera mabele na kolona yango. Lelo mbele tozana minyoko yote parce que lelo tozana mbongo te tout le monde autant que là si aussi ici olingo kende ko sokola basani na basani ya mindele na poto yango ndio yekolaki ndende wana mindele po ete bana wana bakoka kovanda wate il faut ba créer ka ba désordre wa ale ba parti mususu etekisaka ba carte soko zui okena poto olobite no nga bazoluka ngai balingi babomanga na mboka titre nyonso oyo otangaki nango oza docteur en licencié en ekufeli na aéroport parce que oye koluka refuge esiko lokolo oye koluka refuge bambongo oyo badirigeant na bino bakende kobomba na poto bango bakangi yango bentere na yango nde balesaka na yango sikoyo bino bato boke kuna bino siko bobandi komona bango bato malamu mpo bazolesa bino ale sima mikolo bapesi yo mokanda mpona okende koluka mosala nini sokola basani sokola bibembe mais soko oyebaki ke na vie okozala mosokolo bibembe fala oyekola yango ya kosokolaka ta na mama ye awa mpenza mbongo kozala ya mwa mingi te fo mokusu bandeko balandi kozolanda mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine mbongo combien baza nango okoyebisanga awa na Kinshasa oyebi cité moko ya bamikiliste mais kende otala bandeko nano na poto ndenge bazonyokama
ozwi pension na poto mbongo kozwa yango te. Donc il faut éveiller ya conscience ekoka kozala na bandaki kokende na nasilisa eteni oyo tozoshite mpenza na émission na biso mokusu miniti mpenza eza ngonga pamba te. Donc il faut kobengaka bango bamindele yango yoka na lere wana babongisa il faut babengaka bango bamajesté bahonorable baconseiller tout ça ndenge bayaka oyokako mundele wana conseiller boye nani wana honorable boye o wana majesté boye. Donc soki ekomi epai na biso tokomi baimbécile bacon babiloko ya kosaka te. Omoni bandeko balande miso jeunesse congolaise esengeli elamuka parce que même soki olobi kokende kobuka magasin wana perte eza ya Congo. Mpona nini mindele bazolinga te désordre ezala epai na bango me balingi désordre ezala na Afrique? Oyebi soki boza koambroye makanisi ya bakongole neti sikoyo bato nyonso baza kaka makanisi na bango eza kaka kote bapoliticien bazali. Oui. Na 60 basalaki yango, na 66 basalaki yango, vers les années 90 bato nyonso conférence nationale tolingi tobonga boye na boye tout ça désordre sur désordre tina delo kobongesa le mati. Et en tête ezala na 60 église catholique, 65 église catholique, 90 église catholique. Lelo pe lisusu bango kaka. Mais batikala kobundela indépendance te wana fo botyango na mutu. Bandeko balande miso bayine totelema bozolanda mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine kolandela maye oyo yazwaka epai ya nzamba bakoko mokolo ya bayindo mpona ye kososolisaka bana na ye bayindo na nzela motindami na ye mfumukusu ke mzala pana na ngola mfumukusu selo bino religion africaine eza na bokambami na bino mutu ya bangunza nyonso tozomona awa kala mingi te deuxième accord yali kosalemela awa. Mais président Kabila déjà nommé premier ministre son excellence Sami Badibanga. Mais son année c'est comme si premier ministre Esengeli abimela na ngambo penza ya rassemblement pour ndeko Sami Badibanga za na ngambo rassemblement te. C'est lobino soki batie papa Etienne Kisekedi papa Kamere batie na Sami Badibanga na Steve Mbikai na Moïse Katumbi bakombo wana nyonso wana nani pona bino pena na religion africaine bozomona ke soki azui ebonga wana akotambolisa pena mboka na ndenge ya malamu pe akomema biso na élection au peuple congolais azali kozela na 2018 malgré bandiko rassemblement ba balobi ete pona bango élection faut sala makaka na 2017 to bandi pena ko chiter pamba te na émission na biso fond soko yo tangi bakombo wana na Congo ezaka bakombo te ba basaba mitu mais faut bakisa tala mitu ya nini mitu neti ya ba parti politique minene ya mboka na biso fumukusu bongo parti politique ya muke ezalaka kanyo sezaka parti politique te ozomona oyo akozala premier ministre basi babimisi premier ministre kwani bolingi bo compliquer ba makambo ni bande ko rassemblement bazondima yango te yango bazokende so masolo soko utaki pa na bango kende koyebisa bango ke tozoluka mboka nde ebonga tozoluka te nani akozala premier ministre tozoluka nde mboka ebonga oyo aza premier ministre aza congolais oyo bakolinga bachanger akozala congolais mais pona nini fo tobanda kokende kaka ote yete est-ce que fo na mboko tozala na combien de premier ministre 1000 combien de ministres 5000 non. Ok, totikela bango kuna maye bazobongisa tosambela kaka na nzambe ke kuna esika bazali milimo mabe elataka bango nde elongwa moni bayeba ke peuple azonyokwama bango soki baza baministre eza mpona peuple soki baza badepute mpona peuple soki baza bapoliticien mpona peuple et grâce ya mfumuki mbangu na 1921 oyo abundelaka mboka oyo abundelaki boyindo nde esali ke lelo bango bazwa babibonga alors lokola peuple azonyokwama balatama na molimo ya koluka nde bolamu ya peuple eno ya mabumu na bango po soki ya mabumu na bango bakokontinue kozala baserviteur ya mindele alors na volonté wana oyo ya bamindele mboka na biso ekozala ntango nyonso na kati ya pasi e yango ekosala ete bozoba ekokontinue na bayimboka na lolenge oyo ke bakoprefere
basomba bandako na poto, bako préféré bacha bambongo na ba banque ya poto, bako préféré ba banque ya ba mindele et ya ko s'installer awa, mais na ba village natal na ba mboka o ba boti bango bako kakata ko kende te ba kende ko tongata bandako kuna ba kende ko bongisa ba condition ya o kuna do bazo préféré mbongo kende na poto au les alarmes. Il faut tozala na ba jeune o bazo sala ba banque awa. Il faut tozala na ba jeune bo bazana misolo awa. Il faut tozala na batu ya mbongo awa. Économie na biso ekobonga kaka tango toko pesa maboko toko soutenir jeunesse na biso, toko soutenir ba loko pote bako akomate ko ozala te ke libanais ye kaka lelo lobi ayaki na pinjama lobi akomi ko lakiso musabe akomi maître akomi patron te mundela uti kuna na kilote azana eloko te kuna pa na bango kombola ka balabala na Allemagne akomi ababenga ye patron te akomi awa efanya ko kombolela pe mutu mwindo pe balabala omoni po biso tanto kendeke pa na bango tozalaka bakomboli balabala comment bango bakoya bakozala ba maître te il faut tout expliquer bana na biso miso lezalaka ndenge nini il faut tout faciliter jeunesse bayeba ko économiser bayeba ko gérer vie na bango nesika botondiselaka bango ba masanga botondiseli bango mabina bokende kotondisela bango bilamba te makambo ne sengele sila yango religion africaine aza kobenga mutu nyonso moyindo nyonso yeba epai to uti yeba epai to komi potokoka kokende esika tosengeli kokende mpona kokokisa prophétie ya mfumu kimbangu mundele akokoma mwindo mwindo akokoma mundele alo lero na yo mutu mwindo kozala fiere ya kimwindo na yo voilà mutu alobelaki yo likambo ya kitoko eutaki epai ya nzambe oyo ekozala te obimi na balabala batosi matondo bandeko balandi bozolanza mpenza fumukusu na mai oyo azali kotalisa biso awa nde bokoba numero ya bapele ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 to mpe na 082 319 22 25 fumukusu na pamba te ebele mpena na suka na yango mwa liloba ya suka kolandela jeunesse oyo lelo vraiment azali na distraction mpona mokolo mwa lelo toyebi te mikolo eza ebele tokokoba na bino bemission liloba ya suka mpe bopesa numero na bino ya telefone ebele ya bandeko balandi bino à travers le monde bozala na bosenga na bino na nzela ya kozwa bino na nzela ya singa matondo mingi tokolikia ete mpona biso eloko tozoloba na bilenge boyeba makambo oyo boyekola yango mboka epai euti depuis 1491 tokota na bowumbu ya bamindele tina lelo tobima te totantaki kobima na 1960 donc na 59 tant tosalaki revendication tant tosali premier gouvernement na 60 nde totantaki kobima me bazongisaki biso lere batiaki bacommissaire généraux yango bozomona lelo vi ya mutu mwindo ezomona na lokola ezodépendre na bamindele alors esika ovandi meka kokanisa mabele ya mundele eza ta na eloko moko te donc soki ndako wana eza na eloko te bakolo nango fo bazala bapauvre mabele ya bayindo nde eza na biloko nyonso soki ndako na bino eza na biloko ebele nde wana oyo atina nde wana bozali bariche mais ndenge nini tozovivre contradiction oyo mundele mutu aza na eloko te amona na riche mutu mwindu mutu aza na biloko amona na pauvre est ce que omoni teke mayele mabe moko eza wana siko mayele mabe wana yango na mfumu kimbangu ayelaki po ete alimbolela bino yango bomoni baza créer baeglise moko po eyambrouye bino bokoka kocomprendre réalité na bino te yango wana bazotia désordre epai ya bapoliticien mpo bino bozwa tante ya kovanda kimia yango wana bomoni batondiseli bino babar bazotindika bino plus na masanga bazosoutenir banzembo ya kimwasi na mobali babiloko moko bafilme pornographique mpona nini bozala embrouillé na jeunesse baguerre par-ci par-là badésordre po te bozwa tante ya koraisonner sur avenir na bino yango tozosenga bino bana université bokomi na université droit na bino ezali lelo loko bokomi na université ezali fo bokota na univers ya connaissance tozozela bino mpo bokela misala alors mpona yango il faut botanga boyindo na lolenge oyo elongo bani ndenge moko na niveau ya professionnel donc la humanité il faut boyekola misala kuna toza na posa ya Congo oyo ekelaka numéro na bino ya telefone oyo ediaka numéro na biso oyo adingi kobenga biso na 099 99
36 611 099 99 36 611 obengi biso tokosolola malamu télévision ngonga muke masolo ebele tala mikande ebele toyelaki bino tolimbolela bino baverité ebele ngonga eza muke bandeko balandi émission bayindo totelema bolandi fumukusu mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine maye oyo azali kozwa epai ya nzambe ya bakoko mokolo ya bayindo na ntina ete bakokolongola bayindo na ignorance to mpe na boyinga oyo baza nango to mpe na pasi oyo baza nango na mokolo mwa lelo euta banda kala ntina lelo moyindo azali kaka na pasi nde na bino bandeko nyonso bozwami à travers le monde oyo asepelaki na émission bokontinue kokomela biso fumukusu tokokontinue koyamba bango na bémission ezali koya na numéro ya 082 319 22 25 082 319 22 25 wana ezali numéro na biso moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo soki opeki kolobango